Desho Dena TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Desho Dena TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Bonjour, bonsoir, Balandignon, sur des shows Denar TV. Merci Nava au Balandi des shows Denar TV. N'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV au la réalité. Tu es sur là ensemble, car on est sur là, on a des shows Denar TV. Maman n'a pas benga des shows Denar TV, maman a regretté. Maman lobi bando ki batondi na poto. Quel est le problème? Zala branché toke na détail. Maman na biso abenga na des shows Denar TV, maman zo regretté comportement ya seme kinaye. Problème ezanine. Maman lobi des shows toza awa na Paris kindoki asuka. Bandeko ba na Paris ba yebi na Orléans isika ezali. Voilà. Maman lobi to vanda ina mobile nanga to vivra na ye, ndeko na ye moko utaki Kinshasa ayaki. Tant on déconne à moi si aye na poto mobile nanga lobaki na préféré to longwa na Paris, na préféré to longwa na France, to kendo vivre na Irlande. Nzoka papa tant azobisa moi si neba kendo vivre na Irlande, ayebaki déjà que ndekone à moi si azan ndoki munene. Depuis Kinshasa, depuis Congo, azalaki ndoki. Yoka na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre. Oyebi biso to se trompaka. Yoka nti mutu soka mati avion. Aye na poto nde kindoki esili. Non yaya. Bato ebele balongwe na kindoki na bango na Kinshasa ba mati avion. Baye nango ti na poto. Biso toka sa mutu soki na Kinshasa ba benga ki ndoki to soki mutu azaki kindoki na Kinshasa. Lokola ye na poto nde kindoki esili. Non yaya. Bandoki ba mata na kindoki na bango na Kinshasa baya nango ti na poto. Et chose grave na olingana bakselo komoko ezana ba mama mingi bozwaka bana bino boke etika bango ba vacances. Pas ba camarade car aboye po bokutana na poto est-ce que mama wana camarade wana oyebaka vi na etango azalaki na Kinshasa yaya to mikosa te ezana bato belé na zolo babalongwe na kindoki depuis Kinshasa mati avion aye nango na poto kindoki wana esila te bana bino bakenda ba vacances ote na ketika bango pa camarade nanga yobi vi ya camarade na yo oyebi état d'âme ya camarade na yo oyebi te mozwa bana na okenda kotika kuna yango zomona tina poto bana ba congolais musu ba komi na ba kindoki ba problème kindoki bando comme belé surtout bandeko baza na niveau ya Paris kuna na kangi parenthèse na ngene expliquer bon pour comprendre que lo ni tengu to lo bana lisolo maman lobi des choses tant ndeko na ya mwasi aye ba problème bandi na libala. Maman na biso voyagaka akendaka Kinshasa akendaka zongaka. Maman lobi nzoka ta on akendaka Kinshasa. Semeki nanga wana yaka na ndako. Azoya kosala nde mutema na elingi wana mama yebi na nteke azandoki. Nzoka na kati ndenga yaka. Azwa kitendi moko a rouge. Kitendi wana ya rouge bakanga ngona musuni na kati. Bacha kombo ya mama na biso kolo lisolo na kombo mobile ne bacha na kati bakanga na kadina. Zoka niveau kindoki metoza na poto. Sadi bandoki bayati na poto. To bunga rate to zangisa losambo te na ba famille. Il faut prier. To bunga nzela nzambe te poto ye na poto to koti loyenge no yaya. Bandoki baza na poto. Bandoki baza na poto na zo ebisa yo. Poto eko sara biso te poto ye na poto otira ko sambela po koma na poto okoma na on loyenge me na Kinshasa ozalaki mama mabondeli eza ba erreur. Maman telema na mabondeli quel que soit toza na poto. Frère, papa, to telema na mabondeli quel que soit na poto. Bandoki pe baza awa. Maman lobi des shows nzoka semeki nanga oyo na kenda nanga Kinshasa na yebaka te mais à un moment na yaki ko comprendre te ko mona na ndaku pungu ya gayar. Bakanga kitenda rouge na musuni na kati. Bazui kombo mama na biso bakomi na kati na kombo mobali bakomi bazui kadena bakangi. Maman lobi des choses na okende Kinshasa na zoya na oyo okuta ba kaleson mususu na ndaku nanga eza ba kaleson oyo yanga te.
Na ebite ba kaleso na bande ko ya ko tia ngo ponga na lata na kota na kindoki to na lata po ba bomanga na kindoki to pona kanisa ki mobali azokotsa basi na ndaku mama lobi ti lelo na yebaka tina ba kaleso wana te. Mais quel est maintenant le problème? Landa lisolo oyo ka kote zo kendo suka. Mama na biso alobi des choses ezaki des fois soki tolali na mobali na mbeto. Mobali azobundana na butu azonyata na makolobo tika ya za mwasi nanga. Moyena tanga kombo mama awa ezate, moyeto tanga pe kombo batu awa ezate. Mais lisolo eza vrai, lisolo o eza na Paris na Orléans. Bande kwa Paris ba yebi na Orléans, bande ko ba yebi kuna bien. Orléans monde bandoki. Maman lobi des choses to vivra na mobali. Soki tolali na mobali na mbeto. Mobali abundana toujours na butu. Soki azobundana azonyata na makolo tika ya za mwasi nanga, tika ya za mwasi nanga. Azotanga kombo ndekone ya mwasi wana. Azotanga kombo na ye par exemple Julie. Na tie exemple a kombo. Yo loba te seke ndoki yango Julie non. Na lobi exemple pour comprendre les solo. Julie tika mami, tika mami. Tika ya za mwasi nanga. Julie tika mami ya za mwasi nanga. Ça veut dire mobali azobundana na ba esprit na mbeto. Ndeko na ye ya mwasi akomisa mobali na ye mari de nuit. Abimarana ndeko na ye ya mobali na butu. Na butu wana so azobima na ye na mbeto ozomona mobali azobundana na mbeto. Tika ye aza mwasi nanga, tika na lingite, tika aza mwasi nanga. Mwasi oningisa mobali mais pourquoi na mona ko à chaque fois? Plusieurs fois nazomona osoko lali obundana na likolozo nyata. Keba tika nganga na mwasi na yo ozotanga kombo ndekono ya mwasi. Ezalaka problème nini? Mobali amela maloba mobali alobate mais or mobali ayeba yeke ndekone ya mwasi azanchor depuis Kinshasa. Maman na biso alobi des choses nazai ko ke Kinshasa à partir de Kinshasa ndekona bango moko ya mwasi nda yebisa nga ba vérité ya na bango o tozani na poto ki azana ndoki depuis Kinshasa ndoki ya famille wana. Leki na bango wana na Kinshasa oya yebisa mama na biso lisolo ndoki ya poto balia ye po abimisa ba vérité na bango kindoki. Voire même ndoki semeki na ye wana o bazani na poto ake ko s'associer na batu mususu ya famille ya mama na biso na Kinshasa banchor ya famille ya mama basangani pona oluka bali ya mama na biso me bakoka mama na biso te. Webi bandoki ba na solidarité hein. Webi ndoki po alia yo pe bien il faut que luka bandoki ya famille non. So ba okokote il faut ba ke luka bandoki ya famille na yo ba kota partir ya bandoki ya famille na yo po bali ya yo. Ça dit c'est mec qui na ye na poto awa. Ba prophétie bimi à partir awa, ba sali ya nzambe ba moni à partir awa. C'est mec qui na ya kenda Kinshasa akutana na bandoki ya famille ya mama na biso. Ba beta dio po bali ya mama. Toza wana, faut faire attention yaya. Ba mabalo to yo akuta na poto, to ebite mobali abima na gauche, mwasi abima na droite ou bien mobali abima na droite, mwasi abima na gauche to ekolingana, il faut beaucoup prier. Et ça na bandeko mingi banda osambela mingi na Kinshasa ko koma na poto ko sambela totika. Ezana ba mame belé bazaki basi ya mabondeli na Kinshasa mais ko koma na poto batika ko sambela. Ezana ba papé belé na Kinshasa tozaki ba frère de prière mais ko koma na poto totika ko sambela eza ba erreur. Yaya il faut beaucoup prier. Maman na biso alobi des choses so ke zalaki pona ba prière te ngame balianga. Maman lobi muko mususu na uta musala na zongi na aya kuti mobali te. Mais amona ki lettre mon likolo ambeto akipai kotanga ngote mais eleki. Azui lettre atanga lettre mobali akomi non ngandenge na zawa moye to vanda na lisusu ezate so to continue ko vanda sika moko entre yo tonga moko akokufa. Maman comprena kite aye kotindele maloba pande ko na mususu ya mwasi ke non boye bisaye nga moye to vanda na sika moko ezate tout ça akokufa. Maman lobi des choses ne to anda ovanda ne wana ye moko bela ki na ndenga mukete beli pena kufa eloko ebikisa ekara ba prière ndenge mama banda ko sambela na ndako à partir ya ba prière wana nde ya bika or ko bela wana ezaki ndeko na mwasi mutabanda ekoloka ye yaya bandoki baza na poto na ndenga mukete biso tokasa mutu so aza ndoki na Kinshasa a mati avion aye na poto nde kindoki sili non yaya bandoki ba matana kindoki na bango baya na poto tozana bango awa ko matavion elongola mutu kindoki te ko matavion elongola mutu kindoki te il faut faire attention to mona ba mama mususu ebele ba mama boana ba négligence ebele faut ko keba na ba camarade mingi to ko kuta na bango na poto hein.
toyebi bisika mutu na mutu auta te bana bazwaka ba vacances awa yo kozwa bana oketika pa mutu tel oketika camarade tel est-ce que camarade wana yo yebi état d'âme na ye depuis Kinshasa non oyebi kota bimela na Kinshasa non oyebi na Kinshasa zaki nani non plupart des cas ezana batu mususu baya na poto ba kimisa bango po ba boma batu na Kinshasa na Kindoki ba famille na bango ekimisa bango baya na poto ça c'est vrai ndimelanga ezana bana basi ebele ba lie batu na ba famille na Kinshasa nde ba kimisa bango na poto ezana bana ebele bakangi bango bandoki na Kinshasa ba kimisi bango na poto ezana ba mame ebele bandoki na Kinshasa ba kimisi bango na poto ezana ba papa bana mibale ebele bandoki na Kinshasa ba kima baya na poto yaya leo to mona ba négligence oza ko sambela makasi na Kinshasa mais okoma na poto négliger lo sambo eza ba erreur ozwa ba noka be kwatulu na ketika bango pa mututel na ketika bango pa camarade nanga yaya na tunio oyebi état d'âme camarade na yo wana depuis Kinshasa est-ce que camarade no na Kinshasa yo yebaka ye te oyebi côté akola te eza ba problème aboye eza ba problème aboye po maman na biso lobi mobali nanga loba itolongwa na France to kendo vivre na Irlande mais maman aboyaki po ayebaki te lo ni mobali aloba iba déplacer nzoka mobali ayeba déjà que ndekone a mwasi azandoki depuis mboka mais ayebisaki mwasi te mais maman yeko comprendre na sima mezaki trop tard également ce que maman wana ndenga azawana abebisi vie ya maman na biso aoloka ndekone a mobali mais également okozala za camarade na yo yo kendo otikele bana oyebi sort nini ekozala pona bana no soko za maman prière te tu vois yango tolo ba il faut faire attention même na bana bino bozwaka bana boke etika partout bozoke ndo tika bana partout ki camarade kaka ya lelo bokumbani pa yo ano bando ke etika bana no kuneze erreur mutu wana est-ce que yo oyebi ete c'est-à-dire il faut to keba maman na biso alobi des shows belela ba maman na biso ya poto surtout ba maman ya Paris kindoki eza kindoki ya Orléans na Paris maman oya ndoki aza na Orléans na Paris. Il faut faire attention, il y a bandoki bazali, il faut to sambela. Maman oya aza na Orléans, mais na Orléans on a za yemorote. To mona ba témoignage mususu ebima ki belé a bandoki soki ya ba Île-de-France, soki ba Bloronine, soki ba Bloronine. To mona ki yango, ya bandoki ba mata avion na Kinshasa ba ya na poto. Poto ekosa biso te. Koya na poto nde ngolo ba ke mutu akomi sainte. Koya na poto nde ngolo ba ke mutu asukwa mi masumu te. Koya na poto eza paradis te. Poto eza sur terre. Il faut faire attention bandoki bazali awa. Bref, maman na biso alobi na minute o mobali akenda. Mobali akima libala kaka be pourquoi mobali ana menace ya ba mari de nuit. Ndeko na ye moko akomisa ye mari de nuit na ye. Abimaka na ndeko na ye ya mobali. Kande na biso maman alobi tozola na mobali na mbetu mobali azobundana na mbetu azo nyata likolo. Tika mwasi nanga moyena tanga kombo ezate. Tika mwasi nanga azobundana na likolo abi tika mwasi nanga azotanga kombo ndeko ne ya mwasi. Yambala moko te me yambala ebele. Ando tanga kombo ne pourquoi menace ya ba mari de nuit na butu. Na suka nango mobali abima na ndako libala atika mwasi alobi moyen to vanda na ezate soki to continuer ko vanda na yo entre yo tonga moko ifwa kufa. Tala biloko esalama na kati. Maman na biso alobi des shows nazo uta Kinshasa na ye kande na uti koloba auti Kinshasa ye aye kokuta comment dirais-je kitenda rouge na musuni na kati kombo na ye na ya mobali ba koma na papier ba kanga na kitenda rouge ba kangi yango na kadena ba bombi na kati ya ndako zomona mama ye kokuta mpungu na kati ya ndako na ye balinga musuni wana balinga keza musuni ya nini. Mama yebite ngape na yebite. Balingi bakomi komba mama na kati na komba mobali ne bakangi na elamba rouge bazui kadena kok bakangi yango. Balie vie ya mama, balie vie ya papa na kindoki. Awa na poto Kinshasa te, Afrique te, awa na poto na Paris Orléans. Mama azokende Kinshasa azongi azokuta ba sous-vêtements bakisami na ndako. Ba sous-vêtements nezo bakisama. Eza ba sous-vêtements ya kindoki ba yeko tshela ye alata. Point d'interrogation. To ba sous-vêtements mobali ya bando kotsa basi. Point d'interrogation. To ba sous-vêtements ya semeki na ye asali nango makamuni ya kindoki yeko kotsa na ndako po mama alata. Point d'interrogation. Tala biloko wana nyonso esala mawapi na poto.
Et ça, mana poto yaya. Yango mama lobi de show, belela bandeko na biso bayeba. Belela bandeko bayeba ke kindokeza même awa na poto. Problème nini sous mama baksina kati. Mama lobi boy. Ce mec qui na yona abo ici bango parce que yemoko akoma mari de nuit ya ndeko ne ya mobile. Mama bakisi alobi boy. Nani ce mec qui na ya mwasi. Du fait que comme ça mobile ne mari de nuit, a comme ça ndeko na ya mobile mari de nuit na ye. Moyen ndeko ne avandaka na basi ezate. Musaneka ko boyisa ndeko ne na basi. Chose grave. Musa na ye azwaka ba femme mariée alingisa bango na ndeko ne ya mobile. Yango ozomona na poto ba problème eza mingi. Ozomona une femme mariée mais azokendo lingana na mutu musu libanda. Eza ba envoûtement yaya. Tanto eza blomo osala oyebate osala ngondenge nini. Ndeko oya mwasi ya ndoki oyo. Ye loko aza ndoki, azana ba camarade na basi ba femme mariée. Envoûtaka ba femme mariée wana azokaba bango na ndeko na ye ya mobile. Ozomona ndeki ndoki ezo salama. Yo kansaka ye camarade, nzoka camarade ana molimo mabe camarade aza ya ndoki. Camarade ya nchor aye na ndaku na yo akomi kolingisa yo na ndeko na ye ya mobile. En même temps ebi ke yo za mwasi alibala. Biloko ezo salama trop pa ba mama. Basi ebele ya mabala po bake na odekone kaka baninga na bango mutu baobimisa bango libanda. Baninga na bango kande baoya okosa bango akelingise libanda me ayebi ke muninga na ya za femme mariée aza mwasi ya mutu na kati ya ndako. Ye loko azaka na accès na ndako ya muninga na ye mwasi azoya komemela muninga ni mwasi ba message ya mabe po akende kolingise makangu libanda. Et na kaya mama na biso loko mama na biso azan chor ye musa na ye azwaka ba femme mariée envoûté bango na kindoki alingisi pa ndeko ne ya mobile. Tala kindoki ndenge ezo salama na poto. Mama na biso abi de show mwana mwasi oyo abebisi mabala bato ebele na Paris azwaka ba femme mariée envoûté yo alingisi yo na ndeko na ye. A olingiso ndenge wana eza juste pour le temps, c'est l'envoûtement, c'est-à-dire eza molimo moko kaka ezo tambola ya kopanza mabala bato. Yango moi mabala mingi soko zangi prière oko kota na ba ambiscade bomonika libala ekufi. Mabala ebele ezo kufa eza pambate, eza ba esprit mabe, eza ba envoûtement, ezo uta na ba camarade bandoki. Mama keba na ba camarade, yeba camarade auta wapi, yeba état d'âme ya camarade. Soki camarade no ebi nzambe te fait attention, zala musika na ye. Tolobi ba camarade nyonso te mais maman yeba nzambe na bo moina c'est très important. Bref, maman na biso alobi de show ndenge nazawa libala ekufa mobali nazalaki na ye bien ndeko na mwasi aye nzoka ndeko na mwasi azalaki femme de nuit na ye aloka ndeko na ye moko akabola biso ye moko abimana ndeko na butu ndeko akolala azolela na kombo ndeko na mwasi tika mwasi nanga likamni na mwasi nanga mama abina tuna mobali nanga mobali alobate mais na suka nango vérité ekobima nzoka ce mec nchor depuis Kinshasa aye apanzi libala ce mec nchor ya kozwaka basi ya mabala alingisaka na ndeko ne ya mobala. Donc bref maman na biso alobi mission ya ce mec na ezalaki ye ifalaki akufa. Donc ce mec na ifalaki kaka bomaye na kindoki mais grâce à maman na biso euti par la prière. Le rôle la maman banda ko sambela mingi nde ba plan nyonso ya kindoki wana ya sorcellerie ekwei nde ba plan nyonso basalaki po babomaye na kindoki esimbite na ndenge ba révélation ebimi na ba église na ba prophétie. Voilà ndenge maman na biso a sauvé na ndenge maman eko comprendre ndenge nyonso lekaki. Tu vois? Donc c'est-à-dire il faut tous à la air mobe na ba vie de prière. Il y a ba pasteur nyonso ba pasteur amabete, il y a des vrais pasteurs. Sauf que ba miyibi nde ba eko bebisa liloba nzambe awa na poto, mais ba pasteur ba serviteur nzambe bazali. Quand tu as des problèmes, oh yo zo mona etambolate, mona basali nzambe. Loka explication derrière les pasteurs, loka explication derrière la prière. C'est très important. Voilà maman na biso a sauvé na liwa, yango maman lobi desho, zwa belela, lobela ngo bandeko na biso bakeba. Toka nsarate ke mutu soka za kindoki na Kinshasa, a mati avion ye na poto nde kindoki silité yaya. Ba matina kindoki na bango avion ba ye na ngo ti awa na poto. Bandoki baza ebele. Bandoki baza ebele. Keba na kokendo tikaka bana pa baninga oyebi muninga wana ti oyebe juste awa na poto oyebi juste na pays esika yo ozali mais kuna uta na Kinshasa yo oyebi ete oyebi ba dégâts ni na tika na famille na ye oyebi te oyebi alia banani na famille oyebi te
tolobi ba camarade nyon sauté, il faut qu'on comprenne à l'isolo. Pour te expliquer à te le quoi te expliquer bana ba bébé, non. Oza mukolo, yeba vini ni yo tambulaka, yeba camarade ni yo zalaka na ye. Ndoki pe po yeba keka na ba acte. Ndoki ba yeba ke na bizaleli na ba acte. Voir même ba émission de tout ça là, pour mon commentaire ndoki. Au moins ka biloko a commis on sentir que oya zana ki ndoki. Ba ndoki balingaka jamais batu ba kende liboso. Ndoki akolinga jamais oya koloba makambo eza bien po na batu. Ndoki olingolo ba mambo mabe wana ba ndoki ba sepeli. Mais soko na ba émission a bien. Ozolo ba mambo eza bien ndoki a osepelate. Au moins même na ba commentaire oyeba ke o ndoki. Ya il faut que na miso aigle, il faut que mona musika, il faut que na miso Saint-Esprit. Ya o comprendre mutu même na lobeline oyebi ke o ndoki. Même na kokoma oyebi ke o ndoki. Même na kotalo oyebi ke o ndoki. C'est ça ya. Il faut ozaka na esprit ya discernement de Dieu. Tika nzamba kambaka yo o comprendre ka batu bien na elobeli na ezaleli. Même na ba commentaire na ba émission de no ebiso ko mona commentaire ndoki o sentir ke o ndoki. Il faut que na miso aigle ya komona ra musika. Bref, maman na biso lobi de show belela bandoki bazé belé na poto, maman lobi soki za ki prière te mele bali aye. Nana ngaka li aye semeki na ye moko, leki ya mobali na ye, tala ba mystique nyonso na tangelio, tala ba jinyo so salami na libala. Nzoka mobali na ndenga za wana anvu. Baloka ye na leki na ye moko a mwasi. A domina ye, a envuta ye, a komisa ye mari de nuit, balongola ye maele ya mutu. Mutu akomaka kotelinga na boye na poto. Yango ozomona bate belé na poto bazo tourner. Ya envoûtement, ba lien. Il faut beaucoup prier. Vie na biso ba africain, ils en a ba problème ebelé. Ba vie africaine, trop de problèmes. Il faut prier. Voilà autre ngete lo ba pona maman na biso ngwana. Benga des choses de nartivi na ba sujet ya bien ya boeto lo belango o ekomeli ekomela ba misuste. Soko talinga ba alboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows de TV Ota la réalité. Aimez, commentez votre émission. Et Zala qui a bu nos humbles serviteurs. L'homme de bonne foi, Zala branché, ba émission Ezakoya. Ciao.